Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo pe tokoyebisa bino nini oyo ezali koleka na mboka na biso pe oyo ezali koleka awa na libanda ya mboka na oyo etali biso ba diaspora congolaise. Bandeko babolingo mikolo euti koleka toutaki kosalela bino émission oyo ndenge Zanga Mobutu basilaki korevoke na président de la République Joseph Kabila Kabange pe kolongwa na ye bato mingi tango tosalaki émission wana pe bakomelaki biso bamisusu batunaki bamituna ebele pe bamosusu bareagisaki mpona koloba ete bakonzi ya Congo basali ye je po balingaki ete basimbisa ye touche pe balobi ete wana nyonso to ezali motema mabe po nini po ete ye azali mwana ya Maréchal Mobutu yango ete ezalaki baplan ya gouvernement ya Congo balingaki nde basala ye kaka ezala. Bandeko babolingo bakongole boyebaka ete tango ya kofungola monoko po oloba likambo ndeko ebongi malamu ete o raisonne likambo nazali koloba eske tango nazali koloba yango bato bazali koyoka ezali na sens wana nde okozwa eyano ndeko soki totali malamu Joseph Kabila azali na motema mabe ata mokete epai ya Monsieur Zanga Mobutu parce que bino moko bomoni ete Joseph Kabila ayambaki lokola papa ayambaka mwana nyonso na kati na ndako ezala ete mwana wana mabe ezalaki ayambaki ye pe asali na kati na gouvernement. Bandeko bino bokanisi na kati na Congo kuna ezalaki na bato mosusu opete o mitema na bango eswaki o balobi ete me bango bato babomi mboka oyo bango bato basalaki mabe pourquoi bazali ko récupérer pe ko tchaye na kati na pouvoir alors que biso bato tozali a totangi tosali ba étude na biso tozali kaka kotikala kaka boye oli bazwa pe biso tosala lelo na gouvernement ya sika bazali ko kende kozwa kaka bato oyo basi basala kala baboma mboka bino bokanisi ba congolais bazali koloba yango te. Mais Joseph Kabila azui quand même Zanga Mobutu atie na kati na gouvernement kasi comportement ya Zanga Mobutu bandeko yango nde etindi ete président na biso Joseph Kabila akoma indifférent na bomoto na ye mpona nini parce que Zanga Mobutu asali eloko oyo ezalaka te bokoki kotambola meme na mokili mobimba bandeko bokotikala jamais komona esika gouvernement ya mboka ezali ko accepter ete un ministre atiki poste na ye pendant 3 mois soki 4 mois akei na ye na libanda ya mboka
sans même à se justifier si Kazalaki ou bien Abenga appelle ça ba raison, rien, silence total. Après 3 mois, bamona kaka moto ye wana azali kozonga pona koloba nini azongeli poste na ebandeko. Bino bokanisi ata na tango ya Mobutu. Likambo ya boye koki koleka. Bandeko. Avant ya koloba kofungola mbanga pona koloba ete tala ndenge basali zanga Mobutu lelo ayebaki te botika nde bilomela ezanga tina. Po ete loko zanga Mobutu asali ezalaka te. Yo ata bino lelo bozali koloba bino ba kombata. Na ki dictature bino bozalaka na yango. Bino bezala lelo ba pesi bino mboka. Bote ministre moko place wana bomona kaka ministre akei. Asala signe te. Abenga kapete après 3 mois zongi pas zongi la poste na bino ndenge toyebeli bino kaka na ki dictature bozali na yango. Bino bokanisi bokozwa moto wana po bozongi sa na poste. Botika koloba makambo mosusu pona kolakisa ete bino nde bozali soki ndenge nini. Bandeko bakolingo na tango oyo tokotiela bino babilili bomona pe réaction ya bakongolais oyo ezalaki kuna na Congo o balobaki na oyo etali bon moto ya zanga Mobutu. Pourquoi ndenge nini bango bamonelaki en ce qui concerne révocation na ye ndenge nini bakongolais bareagisaki. Tolanda na babilili et bongo sima to continuer émission na biso papa Motamba tiela biso ba image s'il vous plaît. On a ngana moni eza bien dit parce que asa quand même moto alai moto sala musala na gouvernement na biso. Ndenge ba révoquer eza bien dit musala eza musala talaka temps au nyonso ya zuli banda et puis il fallait azana musala azate et c'est aibsaki le patron na ye. Parce que azala patron. So ba révoquer donc ba raison ezali o ba révoquer les. Nazali na vie moko. Pour siko ngana sananga nazali na ngai makambo ani na hivi na ngai ndenge te. Balongola mutu soit soki mabeza pene sali ya mutu. Pene compétence ndenge mutu osala musala. Alors compétence zanga Mobutu oui effectivement. Donc asali musala mboka mais musala ngwa sali et monani na nini. Alors ce que monanité alors gouvernement a la compétence à kolongola ye ce que c'est ça mabe ce qui ça bien té musane zo mona na té alors ce gouvernement longolier mabe mo nsate moi moké na reconnaître ye na agriculture ndinga sala ki réhabilitation ya domaine ex domaine présidentiel enseigné pour en tant que congolais ça me réjouit. D'avance coup de participation dans le gouvernement et c'est ça en été possession te banyo ko la biso 32 ans na mboka o so mboka le comme bo suite banzanga wana ya zalaka ici le dernier conseiller privé à Mobutu. Alors Nathan Mobutu alingaka tika c'est lui mutalaki na hauteur ya kutika ya loba na tatana tika te pour surtout comme la situation hein ce le va révoquer moi ça me réjouit. Bandiko ba molingo bino moko bouti kolanda ndenge ba avis ya bato ezalaki partagé na oitali absence ya zanga Mobutu na poste na ye pendant 3 mois abengi te alobi pe eloko te avandi kaka silence esika asalaki mobembo na ye na poto pe pendant 3 mois bango na moto azongi mpona koloba nini azongeli poste na ye ezalaka ndenge wana te soki tozali kaka kondima babiloko ya boye yango nde ezali babiloko oyo ebomaka mboka na biso pendant 32 ans. Bato mingi bazali koyeba te ete ndenge mboka na biso ekomi kokende boye ebongi malamu to longola nanu bamentalité oyo tozalaki na yango pendant 32 ans kokanisa te ke soki babengi yo mokonzi to PDG okoki kosala makambo nyonso ndenge yo olingi sans ke oyeba ete yo mpo ozali kaka mosali ya leta il faut respecter pe mibeko. Bandeko bino moko boyebi ete ngai kutu na kokende mosika te kaka ngai moko mama Rosalie na koyebisa bino na Congo wana ndenge ezalaka okomona boye na mosala boye bandeko PDG akoki kosala meme 3 jours amonanaka kutu na bureau na ye te amonanaka te et puis pe ntango azoya après 3 jours wana bandeko akoya pe na retard. Okomona boke mo présenter ba dossier boye. Okomona po yeba te azalaki na retard ameka ko traiter ba dossier wana esalaki mikolo oyo akoki ko traiter yango avant
mais azali koloba ete bongo simba ngo nanu siko naza na tante mokolo na kozwa ta nde na kotala yango tala nanu MPDG na moment nini ya deuxième république bomoni ndenge mboka ezalaki na kokufa bandeko na moment ya deuxième république nazali koyebisa bino ya solo balese ale ezalaki mingi bomoni babiro ya ba PDG nyonso na Congo bandeko sur 100% ya babiro ya ba PDG 40% ezalaki na babiro ya ba PDG oyo basala ba mwa chambre na bango moko ezalaka kuna na kati okomona biro mais moi chambre moko boyo koti boyo okomona mwa chambre na mbetu na kati wana nyonso tu mpona kosala ba opération yango na bango ya kobaba ba secrétaire pe basi na bango bazwaka pembeni bandeko bomoni ndenge na ntango ya deuxième république ndenge mosala ebandaki kotambola mpona koyebisa bino ete liseki ezalaka mingi na ntango ya deuxième république yango wana ebongi malamu ete bakonzi ya lelo ifo basala mosala makasi mboka ifo ekende liboso yango wana tozali kosepela na président Joseph Kabila le rais na ndenge azusili kobeta loboko likolo ya mesa mpona kotelemela bakonzi nyonso tu oyo bazali kolingaka kobebisa mosala ya leta mpe kotia maboko na kesi ya leta koyiba alobi ete tolérance zéro deuxième version oyo etali kaka bato ya bacravate ankulu na esi ebandi ndenge tozali koloba boye bandeko ba bolingo ba ex ministre mosusu bazali deja na prison makala oyo bawombolaki bango bazali na prison makala mpona kose justifie bambongo ya leta oyo baitilizaki batie yango wapi yango wana tozali koyebisa bino bandeko Congo ezali mboka moko il faut président a frappé fort pe gouvernement et travaillé makasi po ete soki laisse aller toteki yango kaka boye ezali mawa yango wana tozali koyebisa bino ete na ntango oyo ezali na ba ex PDG mosusu na ba ministre mosusu bazali na prison makala bakangi bango mpona oyo etali likambo ya bakulu na cravate oyo ezalaki ya tolérance zéro oyo etelemeli bango bandeko na minute ndenge tozali koloba po ete baannonce yango nanu officiellement te mais ba ex PDG mosusu bazali deja na prison makala mpe baministre mosusu oyo batiaki maboko na kesi ya leta bakangi bango mpe mikolo oyo na Congo liseki ezali te Joseph Kabila kabangele rais abeti loboko likolo ya mesa mpe apesi mitundo makasi na ministre ya justice Papa Luzolo Bambi ayebisi ete en tout cas tolérance zéro ya mbala oyo makambo te ondekoya onokoya omwana ya alobi tolérance zéro oyo il faut evuzuna moto nyonso bandeko ntango mosusu bokoloba mama Rosalie azali se koloba bolanda na babilili boyoka ndenge mibeko esi ekwei mpe Papa Luzolo Bambi ministre ya justice azwi ordre na mokonzi ya mboka Papa Joseph Kabila mpe azali koaplike yango na ntango ndenge tozali koloba ete baministre ebele bazali kobanga mpo ete baenquête esi ebandi deja ndambu deja basi bakangi bango bazali na prison makala mpo ete batiaki maboko na bango na kesi ya leta basilaki kodokola bambongo ya baleta yango tolobi ete mbongo ya leta ezali mbongo oyo esalaka makambo mpona peple ezali bambongo na bino privé te botika koconfondre moment ya ntango ya deuxième république na moment oyo mpo ete moment oyo peple azali na besoin a se retrouver ezali nde soki batie yo PDG oye na esprit ya kodokola batie yo ministre oye na esprit ya kodokola ntango oyo balobi ete esprit ya kodokola il faut elongwa na mitu ya bato Papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge ministre Papa Luzolo Bambi abetaki loboko makasi likolo ya mesa mpona kotransmettre message oyo papa mokonzi Joseph Kabila le rais apesaki ye mpe koloba ete ntango oyo mibeko ya tolérance zéro etelemeli bakulu na en cravate baimage s'il vous plaît